Bonsoir, bande konangai, bonjour, eskanyo sto bozali, ezali ngai mamuluba. Na yeto solo la lelo na ngai kito zongela un peu. Koza na tanto betaka masola politics and mambo salama. Oh, avant que j'oublie, hier c'était l'anniversaire de notre président chéri Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga. Né le 14 octobre 1930 à Lisala, Kunana, région de la province Équateur. Oui. Il fait partie de notre histoire. Il a fait 32 ans au pouvoir. Il avait joué un rôle dans nos vies. Mais je pense que souvenir à Mouneno, Totskara Nango et Mobutu Ezali, l'unité qu'il avait encouragée en nous. Kibomoko, Mboka Ezala Moko. Et je pense que quand lui, il était notre président, il n'y avait pas de discours à Bzobo, il y avait hôtel, écolo, Moutel, Azamuluba, Mukongo, Muswahili. Chacun de nous, bien sûr, vient de ses origines dans des provinces, au Nakatia Zahir, c'est vrai, n'est-ce pas? Atanga naso na bino papa na mama nanga bazapi nesikaba uta Nakatia Zahir wana. Mais à l'époque ya Zahir à Mobutu, tozalaki kaka les Zaïrois, that's all we were, just les Zaïrois, tozalaki Mukongo te, tozalaka Muluba te, tozalaka Muswahili te, tozalaki tout simplement un grand peuple, un peuple appelé Zaïrois et Zaïroises. And c'était ça, à l'époque du Zaïrois était conscient des privilèges que le bon Dieu lui avait accordés. Il nous a bénis avec une grande fleuve majesté, les montagnes, forêts équatoriales, les ressources naturelles. Et c'est ça que nous étions, un grand peuple au cœur de l'Afrique, le peuple zaïrois. And so anyhow, quand on publié au Mzembu Nanga Kilobi national, na salaki hommage na Wazabanga. Oui. Ben on a pas besoin de des photos qui n'ont d'une extrême à une autre, Peu importe quel ton avis vis-à-vis de Mobutu, mais quand même, on doit aussi le reconnaître que pendant 32 ans, l'ambiance énergie Zaïre est plus positive qu'elle est aujourd'hui, Les lots congolais, a comme des spécialistes à Moutema ya Mabe. Quand tu as la personne qui bombe, comme il pense à jeu, vis-à-vis na misu ya bato, ce n'est pas intéressant. Et là, que aujourd'hui, Congolais s'élève pour tuer son frère congolais. Oublions un peu le Rwandais for a second. Oublions the Chinese for a moment. Lelo, Moutoboma Congolais, c'est un autre Congolais. Lelo, Congolais zo boudin de Konaye à cause ya baekolo. C'est vraiment triste. Et je pense que ceux qui te continuent dans Zela Oyo, Tozo Tambola Nango, ce qui nous attend devant nous, et kozala malamu te po na ba génération biso tokotikaka. Donc, on a plaidé la bonne conscience. Tant Mobutu azalaki ko insister na unité nationale na bomoko, ayebaki qu'il n'était pas immortel. Ayebaki qu'un jour il ne sera pas. Mais il fallait que mboka wana liboke. Et c'est ça le Zaïre. Que même les démocrates ils ont hérité un Zaïre uni, grand, parce que Mobutu a travaillé pendant 32 ans. Talaka depuis les démocrates basu Zaïre, depuis 1997, Tilelo, basu ba changé combo au Congo. Mais ceux qui vont salir bilan, regardez le niveau d'un Congolais comparé à un niveau d'un Zaïrois. C'est deux hommes différents. Yoka réflexion d'un Zaïrois, yoka réflexion d'un Congolais, c'est deux hommes différents. 20 ans, c'est assez pour détruire un peuple. Et c'est le 20 ans que les démocrates qui pour carrément détruire l'homme congolais. Tolobako ezalaka na esprit kaka kozala ko fingate, mais c'est pour interpeller la conscience na bino. Que bano siko lelo bakoksi 20 ans, ba 23 ans, ba 25 ans,
Tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est la haine, le tribalisme, kotiela na ba poison, kobomisa muninga le kuluna, kopiéger baninga. Moi, on a ce quoi prendre nini pe na bano ya zobota. Où est-ce que nous allons? Est-ce que un peuple rempli maintenant de la méchanceté comme c'est un peuple qui a un avenir? Non. Donc, tokolo baboye, les démocrates sika na moni bango pe ba réussir. Ezali kotia le Congo sur un chemin, il y a balkanisation. Oui, oui. Bien sûr, le pays ne sera pas balkanisé aujourd'hui. Mais si les choses restent telles qu'elles sont, j'en doute vraiment que Bakokolo qu'on observe Kokuta, le grand pays l'a uni en tant qu'un seul pays. En tout cas, je doute. Tout est possible, mais on aura qu'à se corriger maintenant là. Et puis qu'on veille vraiment sur l'éducation. Parce que même qu'on répétait, tata moko, ekolo moko, mobuta dit à qu'on répéta kango kaka, qu'on répéta kaka. Au moins, quand on répète quelque chose over and over and over, côté la kamutuna mutuna faut bon répéter, rapeka bolingo, unité, nous sommes un peuple. Okutani na moi jeune, répétez-le kaka lokwana lisusu, tang bozo bete histoire ya Zaïre. Ata Bible bino botanga ka Joshua ebsaka Israël nini. N'oubliez pas de raconter à vos enfants notre histoire, notre parcours. Parlez-le de notre Dieu. Tozalaka baumbu na Egypt. Nandenga bimisaka biso. Nandenge tofandaka na desert. Nandenge tito kokota na terre promise. Vous allez enseigner cela à vos enfants. Bande konangai. And so, ata olingaki MPRT, wananga nazo considérango préférence politique et chacun de nous n'est pas obligé à kozalaka d'accord na mutu nyonso. But, quand il s'agit maintenant de likambu na mabele, quand il s'agit maintenant de likambu ya identité na bino, bokoki kosala maseki na eloko wana te. Pour ceux qui peuvent patrouiller à monde entier, ba nation ekenda guerre, kaka pona ko sauvegarder ba souveraineté ya mabele na bango. Ba France wana babunda. États-Unis babunda. Ba Grande-Bretagne. Mutoka ni likambu na mabele makile etanga, même na Bible. Barwa bakenda guerre pour na ko défendre royaume de Juda, royaume d'Israël. Toka ni bande konangai. Dans likambu na mabele eza likambu ya muluba te, mukongo te, muswahili te, mumbala te, otetela te, muyombe te. Likambu na mabele d'abord. Mabele ndezali na nous priorité. Obengami congolais parce qu'il y a une terre qu'on appelle le Congo. Ce qui terre wana ezate, to baye bazuango, ki congolais na osuke kotikala ya nini? Ni ya mémoire. Donc tant que tozolo ba makambo tosala makambo faut boye baka na beti sete bande konangai. C'est vrai, nous, le Congo n'a pas eu la chance avec des bons politiciens. Il me semble que le dernier politicien que le Zaïre a connu, c'était Mobutu. Ami Mobutu a pu Kobi na danse na Mindele pendant 32 ans. C'est quand même, ce n'est pas une petite affaire. Il faut lui féliciter quand même. Pour le bon, pour le mauvais, mais il était malin, il a compris la diplomatie. Tokani. Mais c'est vrai que depuis 1997, le roi démocrate le Koso, bawele la ki boko onzi. Batikela bango Congo wana. Mais les démocrates ont aussi montré qu'ils ne sont pas de bons politiciens. Surtout les démocrates congolais. Nabenga kabango badiabulu bandoki. Bas incompétents sur beaucoup de choses. Les démocrates vous ont formé les Kuluna. Quand Mobutu, un républicain, était au Zaïre, toyebaka ba Kuluna te. Les démocrates ont pris le Congo Zaïre depuis 1997. Tilelo, ba pesibino Kuluna. Ndambu kuta ba structure bakutaka ba bebisaka. Oh Mobutu atikaka ko na corruption, ba démocrate ba ko triple mulimu na corruption. L'homme honnête dans la politique à Congo n'existe pas. Peut-être toko tia moindo à côté, le reste les a bien vie. Ba ili ba intérêt na bango kaka. Tokani. Les démocrates bazumboka qualité éducation à bana. Par terre. Ozo quand même, à l'époque du Zaïre, quand un Zaïrois parlait même le français,
babande koyeba que Zaïro était parmi, je pense même le seul pays francophone en Afrique qui parlait correctement le français. Les Ivoiriens, bango baswana na ba article, toyebaki déjà. Ba Brazzavillois, balingaka toujours négativité dans leurs phrases. Tu me connais, non? Tu entends, non? Celui-là, non? Bango bazalo kwa milimu ya Tshisekedi le père makambia ba non non na batoto. Faiza la azula ki yango na Brazza. Toyebaka na biso déjà que ba Brazzavillois, baza ba cousin Etienne, po bango baza bato ba non 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 non. Mais Zaïrois azaki ko ba français na ye ndenge longo bani. Mais lelo quand un Congolais parle français, akobimana inikinu kuna tala kabambi ya diplôme azui. Afungola kaka munoko. Jésus avait dit, vous voyez, donc banaba, pronunciation, hein, neti Jésus a comment Jésus, hein, et si ka u et la i, hein, donc zo ka elobela mutuka ka ozo battant. Ton professeur chaque jour que azalaki ko parler qu'on a devant le tableau, je doute fort qu'il a prononcé u avec i. Si ko yozo bi manana ba i à tout moment, pourquoi? Parce que faut tout à l'heure non kasi professeur anga tangisa ki mwana. Poso kaza ki professeur malonga mwana na kobi mwana na ba diplôme et puis azol baba yi ne wana te. Ya sala akomaki ba papier na ba français te. A présentaka ba thèse na français te. Siko français abanda koma na ba mikanda nezala ya ba Jésus. Nde ba français akomaki ngwana. Siko azo ko lo bango pona nini. Parce qu'effectivement depuis Congo c'est ça le français que lui il a parlé là-bas à l'unikin. Français à ba Jésus. Nde bloka ya banda lo bakunati. Kobandana na professeur kutana kemu kobandana na préfet ti na professeur ndenge ni étudiant ko bimana tena ba mal prononciation ba mot na biso ko totika ba français kala mais na ibi ko yoka wait a minute to zolanda totali sikoyo niveau ya réflexion intellectuelle. Regardez quand un Congolais présente un argument botala na bilili ya kala quand l'homme Zaïrois parlait. Deux hommes différents. Ozomona kaka on dirait Congo yena tena ba Congo te zo pesa wana za le vrai. Je sais pas Congo mboko ya Con oyo. Oyo bandaka na se wana, kombo bandi na se. On dirait milimu moko boye et puis dans le bas likambo je le répète lisusu. Bande konanga. Bon mona mo tant dans le bas que l'église a échoué le peuple de Dieu, hein. Et mon père n'a raison. Bozu kombo ya Congo oyo, bolata. Chaque fois qu'on vous a appelé Congo, boye baka kimiate, bozala kali, donc atmosphère, na mentalité, tout échange à menandenga négativité. Maintenant, tout bête marche en arrière. Banani babengi bino Congo. C'était les Allemands. Oui, avant Belgique, il y a propriétaire à Angola, il y a Allemagne, il y a Rwanda, n'est-ce pas? Alors, Allemand, boyebi déjà que bazar na bizaleli makasi côté ya ba luminari, ba franc-maçonnerie na bango, ba rose christianisme na bango, et puis baza pe na moi makila ya ba fils de Dieu o baka kobota na ba fille des hommes là sur la terre, hein? Baza na moi ba Aden wana, n'est-ce pas? Siko boyebi ben ke ba Allemand wana nde ba panzana ka dans le monde jusqu'aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent ce monde en fait, hein? Basi ko ko se déguiser ba me bengi ba Jesuit ba bengi otoza ba anglais famille royale, it's always the same people. Toka ni ba Dutch, it's the same people. Ba chanjaka, ça dépend de là où ils sont allés. Mais toyebi bien groupe abatwana source na bango maintenant quand je parle des implications spirituelles que bango ceux qui bozongi ils suivent l'ordre de gouverneur de cette dimension ici. Wana batunaye. Siko bafanda kana ba réunion na bango kuna na ba Berlin ceux qui pe bisika nini kuna ba bengi bino Congo. Parce que ceux qui balinga ki ba benga bino selon le royaume Congo, il fallait qu'il ba garder K-O-N-G-O. Right? Ba benga bino ndenge bino bokoma potango bozo les banze konangai. Bomone mokili oyo ko eza ndenge bozo mona kaka boite, même les lettres ont des vibrations.
Parce que les lettres, elles peuvent correspondre à un chiffre quelconque. Exemple, lettre A est à quel chiffre? 1. So then Z est à nin. Chiffre 8, parce que ça 26, right? Nous avons 26 lettres dans l'alphabet, right? So then, 26e lettre devient Z. Mais comme dans numerology, il faut tout simplifier, tout qui est un single digit, then 26 nous donne 8. Mais, on ne peut pas aussi négliger que nous sommes arrivés à 8 parce que nous avons aussi la connotation, la vibration à chiffre 2 et chiffre 6. 6 est le chiffre de l'homme. 2 est symbolisé comme a balance. Parce que 2 est 1 plus 1. Ici, nous parlons of energy, force, positive and negative. Duality, qui existe dans toutes choses. Then 8 est un chiffre lié à et là, comme on voit qu'il faut kufa pour yasika et renaître. Tu vois, so 8 est aussi lié à mort. Right? 8 est lié aussi à espoir aussi de la vie, right? I mean, it is what it is. Something's gotta die. Pour yasika et bima, n'est-ce pas? So, biloko toi neza wazarte. Ce n'est pas parce qu'on t'a appris seulement the alphabets. Oyebi ko tanga ngo to yemba kango you memorize. Eza wazarte. Les chiffres ne sont rien d'autre que des chiffres. Le monde est établi avec la vibration d'un numéro. Tu vois, même ba ADN nabiso, those DNA codes. Et ça, bobo tanga ka science, c'est cela. There's beaucoup on a toujours numbers. Et donc resurface over and over. Parce que tu ne peux pas avoir la science sans mathématiques. Tu ne peux aussi rien faire, rien construire sans la mathématique. Même autres on a biso boye. Il y a the numbers, ils ont joué. And those numbers have to be perfect, right? Science coûte la science, tous autres qu'à fenêtre pour une hypothèse, right? Que si je fais ça et je fais ça, ça peut donner ceci, right? Ça peut n'est pas 100%. Et la science n'est pas 100%. But mathématique doit être exact. 1 plus 1 must be equal to 2. Mais dans le langage, il y a la science, 1 plus 1 peut être 1,999. Right? Tu sens la différence? Voilà. So, tu as l'alphabet, right? And so, les lettres ont des vibrations. Cette vibration-là, ezali pena ezali kola ngonga omoni tango zobeta le jibula le ngonga dom dom dom, right? C'est tout un langage. Tokani well bakoko na biso babande ko beta ngo pona ko transmit a message quelconque. Problème likambo to malamu, le son change quand bazo ko beta wana, c'est tout un langage, right? Avant, comment formuler la phrase, par exemple, avant, formuler la phrase. But ils avaient une communication. They used sounds. Et beaucoup on a toujours parmi those sounds, c'est pour cela lettre M. Et ratakate, zalaka toujours wana with everything. You always have M. Right? So, pour ne pas trop que devienne à zolobake, when batu, surtout bo bazo comprendre spiritualité tant ba yibi connaissance biso tozalaka nango wana. Ba koti na réunion na bango ki bondoki ba bambi bino une identité Congo. Bozo identité wana bozalaka na kimiate. Identité mobimbezaka ya malu. Et révolution sili. Et banvayire te. Et génocide. Et boy. Nde mupepetambola kana kombo na Congo. Mais bino chaque dimanche bokendaka kosambela. Vos pasteurs oyo ngai na benga ka baskiver oyo. Baza kuna l'église est politique. Et tout royaume boye. Mais bango ndenge ni nan bakota prière te bamitu na Nzambe. C'est quoi au juste source ya problème ya mboka na biso?
Ngana pasteur te menami tu na keloko wana. Une fois na réfléchir, na biti c'est quoi? Pourquoi non se concentrer na ba symptômes? Total na no source ya likambo. Ezalaki nini? Koza na deux choses mystérieuses qui a pris lieu na mboka wana avant. Et là, liboso mabe makase salamaka, c'était quand nos rois, donc le roi de nos royaumes là, hein, ba chef coutumier na bakolo mabele quelconque. Bango moko bazalaka kopesa mindele wana mabele na autorité sur leur terre. Bande kona tele mana na likambo wana. Na banza na sina lobango me on dirait na loba likolo. Boyebi, quand tu es devant quelqu'un qui est très spirituel, hein, yo zoloba likambo, ozo solaka na mutu wana te. Ozo solola na ba énergie, ba témoin bazana bazoko yoka yo. Tokani, lokola maloba na yo ezo uta na kati na yo. It's part of your energy. Tokani. And so, ozali ko pesa feu vert to ozali ko kaba autorité na yo na muto yo ozo ko ndimela kama makambo wana. Po ozo monaka libanda. En fait, tu es en train de céder ton autorité à qui? Banani bazo kima na liloba na yo wana bakie nango. Et maintenant ta parole t'a scellé. Scellé sort na yo. Boyebi masolo ya Isa, non? Abi ça me sert à quoi? D'être né, j'ai faim. Zoa na yo droit de nes na ngai. Bolanda ka dialogue wana. Petit frère alobi na kopeso soupe na nga me kabela ngai ki droit de nes na yo. Total nan makamna ninge kaka ya terre à terre. Pourquoi droit de nes c'est cause important pour na Jacob? Why? Parce que ya zolia poye pas ananzala. So why tu es prêt même à give up soupe na yo pour na ki droit de nes? Ezora ba makambo belé. Pour droit de nes e yaka na autorité spirituelle moko boye. Pour moi na liboso en fait azo incarné nani azo incarné papa na maman. Azalaka spirituellement na même autorité même que les parents aussi. Tokani lobi baboti bakozala te moi na liboso pa komaka ko veiller même na bandeko na ye. Ezalaka positionnement moko. Bon, c'est Dieu qui décide. Yo koya na mkilo za moi na liboso za décision nzambe. Mais eza positionnement moko de fois même le diable atakaka moi na liboso mingi. Parce que yende makila no liboso na sa mokili ya bato. Ye wana. Ton histoire ekokomamaka à travers lui. Yango komona moi bakadia mpemba et tout ça là. Jacob a biblio nyonso anabi que la bénédiction souvent est réservée na mwana ya liboso. Do yazotala makambo nzala lelo te, hein? Azotala déjà musika za na besoin kaka. Yo, parce que supposons Iso abimsaka maloba wana te. Et que Jacob nandenge na ye a kia manipuler papa comme il avait fait là avec sa maman Rebecca. Alingaka mwana bénédiction wana te. Parce que c'est vrai il a triché et puis Iso n'a pas cédé. L'histoire est l'ingé comme mandenge mosusu. So Jacob rusé qu'il est. Il sait qu'il va finir par kokendepe pa papa, mais il a besoin de toi yo moko volontairement kaaba ki bokonzi na yo, kaaba autorité na yo. Maintenant que he has that, maintenant kokendepe ya papa, ezali donc dernière étape. Et c'est ça ce qui est arrivé. Même si personne ne peut gagner bitumba na terre ya mutu mususu. Parce que chaque peuple a aussi des protecteurs spirituels qui lui préservent. Tokani, qui lui protègent. Même spirituellement. Toza na ba obobenga ka ba ange ya tous les jours, ba bazalaka na tous les jours. Toza pe na ba warrior spirituel. Oyo, ba kitaka kaka supposons ça devant une attaque. Right? Bango ba kitaka na ba moment ndenge wana obeli makasi olingi ta vie menacée attaque moko boye rôle na bango ba ye ko bunda. And then they go, right? Tozape na ba guide spirituel obayaka kopesa biso message quelconque. Yebisa peuple boy. Toboko sala boy. Toboko sala boy. Le message a été délivré and then they go on. Et puis comme notre tozape na ba oya tous les jours, hein? Maintenant, ba oya tous les jours là. C'est vrai ils sont avec nous, right? But notre kobani devant une grande bataille, ba warrior nde bakitaka.
parce que bon totambolaka bango tous les jours, that's not what they do. Toyokani? So ils doivent consulter aide ya baoyo spécialité na bango eza kobunda. Et alors la Michael, celui qui est comme Dieu, yaza mutu abitumba, n'est-ce pas? Ba catholique pe bazaka na prière kutu ba lakisaka ke soko za devant combat makasi to belaka la personne de Michael, parce que on lui appelle pas tout le temps, but devant a penza bitumba oyo et le qui au niveau ezape makambo ba ange na ote Michael devient celui qu'on appelle Akita, right? Oh, zoko bela, ozo soki pendenge nini? Raphaël. Boite. Ozana ba confusion mentale, ozanga discernement, zoko comprendre quand Dieu te parle ou quand le diable te parle, tu appelles qui puisse éclaircir ta compréhension. On appelle l'aspect de Gabriel. Boite. Tsangu totele melaka l'ange de mort kende musika. On s'adresse na deux Samael na Uriel. Boite. Bon. Toko bengana bango soko za bien concentré yo moko ko bengana, mais na niveau wana comme baza ba archangels mingi to benga ka pe Michael yepe archangel bango na bango bata niveau même rang babunda. Boite. Mais na devient mais to comprendre. Donc pour vous montrer la puissance ya ba maloba. Comment mutuye moko kendaka ko se lier na ignorance na bozo kaba. Likambu na Zaïre pe ezaka na implication spirituelle. Po bakoko na bino, bakoko na biso. Bakabaka pe mabele verbally na bapapepe basinyake pa na roi ya balman kuna na babelge wana. Na uti koloba. Monde tambolaka na ba l'esprit existe. Exactement au monde na esprit que l'esprit n'existe pas. L'esprit est une énergie qui se transforme. Tokani. And so quand nous parlons de énergie, il y a la vibration aussi. You see. So, tangu volontairement zo kaba eloko. Et tala sikoto zongi na biso qui étaient ces Allemands là. Na ototali sebino ake baza sourcia banto yonzamba sepelaka na bango te wana. Bango ya masolo ya Zezole, tous ces archangels wana ba fandika kana ba espace moko boyana bazozela. Nde ba centre ya balma oyo te na batu babuta ba hanguri wana na ba faux juif oyo. Makila wana ti. Maintenant bakoko na biso par l'ignorance basalaka comment on dit? Basinyaka ba accord na batu wana. D'abord problème ya liboso. Yami bale. Tangu siko barua wana ba solidify mboka. Right? Babi que de tel territoire à tel territoire à tel territoire ezali mboka moko. Bazu siko kombo Congo babambi ango. Et puis yo katandenge babenga bino Belgian Congo. Babenga bino Congo ya Léopold II. Tozolanda siko to tambola na mokili. Bino bosibo yoka sika baloba the British Nigeria? No. Bosibo yoka sika baloba British Kenya? No. South Africa kuto sika batondaka. Bosibo yoka babio British South Africa? No. So bino bokende kozala the Belgian Congo elikambunini. Bino bozalaka associé na un seul individu elikambunini. Mais attends, ceux qui bozalaki peut coloniser comme d'autres pays dans le monde. Mais ndenge ni bino na langage bazali ko kole bino penza ke bino bozali propriété penza ya batu moko quelconque to ya mutu moko quelconque. Wana ba pasteur na bino nan ba sosole eloko wana te. Bako sosola yango pete parce que mingi ya batu na baskiver na bino yo. D'abord l'esprit de Dieu ezana na kati na bango te. Ça c'est d'abord one. Two, tellement le koso ambongo eleka. Moyen pas discerner au juste qu'est-ce qui se passe avec nous ezate. Ndenge ni mboka mobima depuis tozalaka Congo, mboko ezalaka na kimia te. Zalaka boye. On a vécu makambo toti komona na période coloniale. Mais ndenge ni même genre ya makambo na te changement muke ezonga ka lisusu tango boza Congo.
boko ki kosambela na te bino moko bozoma ele bozonga na baba juste source ya histoire na biso ezalaka nini. Moi je pense que ça là eza parmi balien il fallait kinde bo brisaka na ba prière na bino. Ulie akomonaka bandoki na batata mwasi na bino na ba mama leki makambo malongo bino bokoke kosalaka, surtout vous les pasteurs congolais, surtout ba pasteurs baza tout le temps devant l'écran. Et eloko malonga bino bokoke kosala ezalaki ata kosalisa réunion moko boye bino nyonso bo se mettre en accord bo sambeli bo bebisi ba lien na bakoro bakoko na biso bapesaka balma bandoki oyo. Et puis deuxième likambo na bino ezalaka nini? Tangu siko bana na bato bazaka na milimo na baezezo luana baye babambi bino Congo bino boye bisa avec quelle énergie? Pourquoi ils ont choisi cela? Allez, bon dimango, bomonaka, kaka kotia Yezu makele les jours et nuit. Mais bongo ya normal ya ko raisonner makambo eza malamu te. On dirait Gabriel a mis pesa embargo akitaka na Congo te. Posoka zako kita na Congo, alingaka banda ko aider bino na discernement que totala na on lisusu. Akoro bakoko na bino basalaka na bato ya baezezo loyo ce qui peut ezezo total susu malamu. Je pense que bo bandana nuko briser balien wana. Le reste ya makambo tozo ki indépendance et boy listen. Les Belges zapeka ka descendance ya bato wana. They're cousins, okay? So bapesi bino indépendance et puis bango moko ba promettre bino que ça serait le même comme avant l'indépendance comme ça sera après l'indépendance. Bosu baluka ki boyeba avant et après wana ningi koloba nini? Bino bo se concentrer ka na ka papier moko bo signer ki wana bo zuli indépendant mais bapesi yo l'indépendant formalité mais ozano indépendant te ozali kaka Congo belge ozali kaka propriété ya Léopold II. Siko za indépendant loko nini? C'est le peuple na mokili oyo ke ba oppresseur na ye ba réclamer jusqu'à ce niveau là. Donc votre identité même a toujours été en captivité. Vous n'étiez pas encore libéré. Bon mata bande konango na sabino. Bon dimanga ite. Boko mata boko kitati boko zoka conscience ya ko briser ba akoro ba koko na biso ba salaka na balma wana. Ata bolobio chilamba toko boma toko sala boye biso kabila toko matawa toko kita toko zonga toko lala soki bolingi mboka wana ekangolama. Il faut ekangolama d'abord na esprit. Il faut bato ya misio malonga bato ya bwanya bato basambela kaya solo balala na sendenge ba prophète Samuel babande ko sala kuna na Ancien Testament ndenge ba Nathan bazalaki ko sala kuna bole la miséricordia ya Nzambe bole la Nzamba limbisa ba erreur ya bakoko na biso bo retirer ba maloba oye pesaka barwa ba belge na ba allemand droit sur mabele ya Congo batu wana bande konanga na otuka bisa bino bomonika ko ba allemand bino bomonika ko ba belge bandeko batu wana baza ba illuminati baza ba freemasons ba 33 degrés freemasons bazali ba luciferians tozoka na bino nde batu oyo bazali nanu kaka ko dominer Congo mais osala na dimension da ba esprit toka na bino tina ndenge ba ko tela bino ba lodge ya vis-à-vis parce que Congo eza kaka na maboko na bango bozo mona ngonde boyete mengai nazoloba boye. Tout peuple congolais n'est pas occultiste. Occultisme dans le sens négatif, parce que le mot occultisme veut seulement dire quelque chose caché. Tout peuple congolais n'est pas d'accord na alliance wana ya kibundoki oyo balman basalaka na bakoko na biso. Alors ndena zolo babo pona bo boza contre. Je pense qu'il est temps bo briser biloko wana. Réellement vraiment bozong sa énergie à Congo. Na esprit na ngondenge il falaki ezala avant bakor wana kindoki wana salamaka.
makambo bosinyaka le 30 juin, c'est la moindre de votre problème. Toyokana bino. Bakor esinyamaka na Kenya. Bakendeki kozwa ba indépendance. Tout ça les anango ba théâtre, hein. Bino likambo na bino zela katama kamba bakor wana te. Wana za obino bozoko mona bakor. Wana za makambino bozoko mona. Bona botuna chilombo na bino te pourquoi kende ko sala ba cantation ne mkola inauguration. Te bino bolandaka ba inauguration pa ba président baningati. Sazunge sociazana zaka 33 degrés Mason, n'est-ce pas? Mais il y a tant qu'il y a serment, est-ce qu'il faut réciter bloquant publiquement? Non. Pourquoi Chilombo devrait le faire? Peuple mobimba bomonaka te. Peuple mobimba zoyoka ayoka kanaete. Yango tanga ina lobaka na bino ke Yesu ayoka kane ba prière na bino te. Parce que quand vous êtes sous condamnation moko boye, tango bozali spirituellement property privé, ya ba occultiste oyo, bolingi Yesu asale loko nini? Po Yesu azane nangamba ba occultiste te. Or bino balma na ba belge ba occultiste nde basinyaka bakor na bakoko na bino. Bobotama su ba biloko wana. Siko bolingi Yesu asale loko nini? Mukolo boko bimande su, boko bimade vo kontra bakoko na bino basalaka. Mukolo boko brise balien wana. Nde siko boko bele la Yesu. Comment Yesu bele la Yesu? Mozano na kati Egypte. Bakanga yo kutu na prison moko boy pa Pharaoh zo bele la Yesu. Po Yesu ayeke nda buka ba prison kuna na ba Pharaoh. Et puis Yesu sa kufaki ne mbala moko. Akufaka mbala moko bolobe akise kwa. De bomo na ki bino fobo sala kande fort bo mi bimisa na balia na bino wana. Po soit il fallait qu'il y ait ça la matango Yesu azako kufakuna na Golgotha. Comme ça lokola bando kitana lufelo ake ndoko panza ba temple, alika kipa ke ndoko panza ba temple wana. Mais bino makambo esalami après. Bosi borataki Yesu sa yaki asa kufaka na temple asa amise kuisaka. Siko bino bobia ko Yesu kombelo pona ko juger le monde. Monte ke bino ndel fubo tele mabo briser balia wana. Po ya ko yali susu pona ko kufa pona balia na bino wana te. Bolobia sa kufela ki yango. Mais bino siko bozaka na balia. De beau télé dans des prières, beau télé dans la prière, hein? Beau sambela. Beau landa par exemple à Daniel. Naebi ke boki ma Ancien Testament. Oh Yesu akufela kibiso na Golgotha. Apesa kibiso makambia sika. Kasi ngona boko makaba mormonti. Ozo mona bloko ngwe pesa ka pe Yesu kanda. Yesu mona pasi. Bo ba kon bino. Surtout vos chrétiens ici là. Tant Yesu za la mormon. Oh, tu ressembles à Jésus-Christ pour nos derniers jours. Wait a minute now. Oh, y'a Joseph Smith on a zalaka nani. Oh, yo fondateur ya mouvement na ba Mormon. 33 degrés Mason était-il? Bino bozo mona kaka ki maçonnerie ya Denis Asingesa. Ba chali bisa ba lodge. Ba occultisme existe depuis. Makambo bele bozo mona na misoyo ba fondateur nango sont ces mêmes gens-là oyo bino bokanisaka bozo kima. Ngai na lobi boy. Soki ki Mormon a été fondé par Joseph Smith, 33 degrés Freemason. So, vous vous attendez à quoi? Et ami bengi prophète de Dieu. Of course he was a prophet. Na baje na bangwana ndenge basala ka ba occultiste. Of course c'est un prophète wana. As un grand prêtre, boko benga même grand maître, oui. Lokola Denis Sassou Nguesso pas un grand maître. Mais ça qui grand maître ya monde mususu faisait un bond boete. Mais lokola bayedo ka pamphlet wana na to ba Bible na bangwana yo ndimi po ba otangelo komba Jesus Christ of Latter-day Saints. Po ba labi Jesus Christ. Yo labi yo take in the name of Jesus. Wait a minute now. Comment fondateur ya mouvement moko na nukuto azana ngambo ya Jesus te? Siko yo bakosio ke batpo batangi komba Jesus oke kuna mbango Jésus Christ. Ye Jésus Christ azana katolike lemba wana. Po yenga ina tsoki totangi Bible, yaza ko benga ba Matthieu na baninga bengi ka bango venez je vais vous montrer comment pécher l'homme. Ba bandi ministère. Ngana bete ke Yesu il faut benga pour nani disciple ake ko kutangi se ki occultisme ya ba allemand et puis azongi sabi ke ndesi ko fonder religion. Na bakate ou beza verset moko ngai na natangi te. Soit Yesu ananda inspiré ka Joseph Smith ou bien Joseph Smith fait partie ya plan, ya prince de ce monde. Leur vision c'est de dominer ce monde.
nayebisaka bino toujours vos religions ici eza makambo nzambe aza kuna na kati te. Yango bozomona peuple ne fait que souffrir parce que peuple bozo se comporter kwa bana mikie bozangi discernement. Si seulement boye baki okomona mutu muindo alala la muki akomi catholique. De l'autre côté, tu as rejeté les religions ancestrales africaines, le Biozana Kindoki. Mais qui ont influencé le catéchisme? Ban influence ba voodoo te. Do yo mabe yo moni exactement yo moni que mutu azo pratiquer voodoo. Wana le beza satanique. Mais le la pape a la télé robe ya rouge noir. Wana yo moni couleur na satanique ya latina robe wana te? Wa ko mona ngote? Parce que Satan cause la mundele te, Satan faza ka mutu muindo. Boite. Soki donc nani prêtre ya voodoo à la télé rouge noir wano ndimi azoko bank sa nguya wano moni penza kaza mutamulili. Mais soki pop à la même combinaison couleur wana. Est-ce que yoko monango okomonango te? Mutu muindo preferaka ndokyo azo lokaya za lata mundele. Mende kona ya mutu muindo azoko kebisa ye wana bimisio mabelo bio yebe lo côté. Mais bolanda kasi papa ngote. Bon, mon a coutrement pas peut-être tout le temps à bête la cabine robe na le bien spiritually mamboze bele bande konangai botu na bateau baby spiritualité vraiment bien combinaison rouge noir et là tamake pas banani et surtout en balata ka ba robe na bangwana ba temple na bangwana ba beti ba ceinture na bangwana noir na moi ba pochette mais il y a rouge na moi ba pochette na ya rouge. Bota la banani mutu balata ka barobo wana. Pop si alata ka pe yango. Bosi bomoni yango. C'est ça qui bino le Satan est Dieu. Wana bomona yango te. Bosaka ka chilomba kenda ki papa telemi atikeli ekiti. Yoka biloko zo impressionné nango congolais hein. Pop apesi chilombo kiti. Oh apesi autorité. Toute autorité ne vient pas de Dieu. Bobongola makambu nyonso. Hein? Ngai na biboy, la bête de la mer a copé sa autorité na la bête de la terre. Apesi autorité, toi apesi autorité te. Apesi autorité, n'est-ce pas? Mais bozo reconnaître ngo ke ezamili muna antichrist, wana bo reconnaître. Mais le quoi la pop et Jesuit qui pratique occultisme oyo ya vrai azu apesi kiti na chilombo, wana bomoni chilombo za ya nzambe. Étoile beti. Soit Chilombo a été appelé par Dieu ou Chilombo, son pouvoir, lui est donné par les gens qui contrôlent ce monde. Ça ne peut qu'être entre les deux. Au cause de la tête qu'on zamba bengue étoile na yo, mais yo zo kende pa batuana balata ka barobe na bango ba rouge na ba noir na bango, ba tombo la ba peso kiti. So nani mutapesi yo pouvoir. Ezana ngambo wana ou bien zali nzambe. Bozo mona te peuple péri par ba émotion kozanga koyeba. Un peuple sous la condamnation spirituelle, mais un peuple qui n'a pas discerné. Peuple bazo remplacer kaka ba occultiste ba gera kabino. Boyebi komona kaka mobuta kabaki mboka na Satan. Oyo kindoki vis-à-vis chilombo la kisabino. Bolobela kango, bosi boku bo discerner ango. Mais ya maputu boyebi. Mais siko botu na chilombo ba biloko na kende ko lobakuna na inauguration pona nini falaka lobango. Pona nini falaka kende na Rome kuna na Vatican papa pesa ekiti. Bande ko ngai. Wana bosi botu ni ango. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que je disais nazaki un peu distraite là. Ngai na lobi hein. Yesu azalaki na mokilio ya batu ndenge bolobaka. L'empire romain était là. Pona nini Yesu kende ki pe koluka Ponce Pilato te comme ça fanda na ebonga Ponce Pilato. Ye moko azoyeba ke le système de ce monde ne peut pas lui donner le pouvoir. Ce qui te l'indique la Bible na bino malamu. Yesu landela ni ebonga ya roi Herod. Boite ni ebonga ya parce que roi Herod aza descendant lignée ya ba Edomites, n'est-ce pas? Oyo lignée ya bano Ishmael akende kobota. Boite descendance wana, right? Te descendance ya Esau. Sorry.
Esau, les deux jumeaux de Jacob, c'était qui? Oh, Lord, I'm all getting confused now. Deux jumeaux, il y a Isaac. Oh, sorry. Deux jumeaux Isaac, c'est qui banane? Jacob na Esau. Ok. Descendance ya Esau, nde by Edomites, n'est-ce pas? Descendance wana nde lignée ya roi Hérode. Ou azalaki même présent à l'époque quand Jésus était né, selon la Bible. Donc, il y a quand même animosité déjà qui existait là. Mais pourtant que l'Empire romain n'a pas choisi un roi juif pour régner ou un directeur ou gouverneur juif à régner na kati ya Israël, akei ko imposer bango lignée ya Edom. Toyokana. Kaso banba oppressé bino bongo batombola toujours kaka race ya banguna na binoti. Yende il faut dominer bino. King Herod était descendant wana ya Esau. Or la bénédiction ndenge boyebi ekendaki na côté ya Jacob. Boyete. So ya déjà moi makila mabe déjà, bien qu'ils sont des frères. Siko yezo aye au roi des Juifs, même tant bino tant ba taye wana bi roi des Juifs pour se moquer de lui. Déjà là makila zana mabe entre les deux frères là. Maintenant, bazot chola binoti. Boite. Parce que roi ngo ya juif a utiata na tribu ba Juda te. Azata na ngambo vraiment Israël te. Mazo ute la côté ya Edomite. Donc le vrai roi Hérode aza Edomite, Yesu descendant ya ba Juda. Siko ba chola ye. Tolandi? Mais Yesu kende ko wele la pas récupérer bonga na maboko ya Hérode te. Tout comme awele la kape nani pense Pilato apesaye a validé itiete. Asa yeba ki masolo eza kote ngama. De l'autre côté, Edomite azo régné. De l'autre côté, batoyo ceux qui peut le fils de Dieu bakendo botana bango. Ye moko zo reconnaître que masolo na yeza ya batuana mi balete. Hérode akopesa Yesu pouvoir te. Pense Pilato pa aurait pas pesa Yesu pe pouvoir te. Yango tant Satan zo pesa Yesu fukama na kopeso nyonso ako fukama te. Il y a des implications spirituelles bande konangai. Ogoki kozala Israel te et puis ozo kendo ko luka pouvoir ida maita peso pouvoir. It don't work like that. Soit la bénédiction devait alors être avec Esau, mais comme ce n'était plus, mais boko bomana pete po bozaka bande ko fobo ko habiter bozaka kabana ya nani ya Isaac qui est le fils de Abraham. Mais spirituellement makambo ndenge zalaka. Le pourquoi ngana habiter wana esko fobo tu nzambe. Pourquoi pona ka boya pona ka rejeta ka boya rejeta ka. Mais je peux avoir une idée mais na ko eza ya masula le lote hein. Mais on a peut-être libinoté. Bino boye bakaka ke descendance yo ba race ba Edomites. Yo ko kendo bando lukaka pouvoir et pas ina bangote. Ba descendance yo les fils de Dieu ba botaka bo kendo lukaka ba pouvoir et pas ina bangote. Hein bande konanga. Tokani mais chilombo yo wana kenda kikuna. Hein? Josué tatombo atelemi azu apesi kiti na ye. Wana bo sepeli. Hein? Wana bolobe bapesi oyo kaka ya bête de la mer apesa ka bête de la terre wana nde boyebi. Oh, l'antichrist, et si, mais si bien bien que l'antichrist sera l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Wana bomona kangote, wana botangi me botangi te. Makambu ya ba bête, o ba uti na ngambo monsieur amai ba pesa ka bête de l'autre côté pouvoir, wana boko komona yangote. Boete. Et puis, eloka malamu bino bomoni bo salaka, eza chaque dimanche ko salaka Yesu ba makelele pamba pamba. Makambo malamu bino bomoni bosala keza ko kota ba veille de prière ko kenda kana bangenga ngena bino ko ganga lokola bato maboma osomona omiye bino déjà ke nengo zalaka wana ba Edomite na descendance ya ba izizolo ba ndokyo yo ba liam mboka na bino ulie bosenga nde bo briser ba lien wana botelemio Yesu kangola kongo kangola ko tant koko na bando ke pesa pouvoir na ba allemand botuna ka via Yesu yo botemi koko na kaba yo e pa ba allemand. Bon, on bozaka na bomi mona ka bozaka batu libéré. Boana misute. De tina ndenge bobote bomi mona ke bino penza nde bozaka na bozaka un peuple réellement souverain. Oh. Bozala
bozalaka sous contrôle spirituellement boza sous l'ordre ya bamesen bakanga bino kala bozaka libre te bozaka na condamnation na bino akala makambo bino efalaki bosambela ko brise nanu vibration négative liye na kombo na bino kongo wana bwana nanu eloko bokosala malonga epe eloko mibale bokosala malonga eza ko brise bakor na balien o bakoko na bino je parle bien bakoko na bino bakor bango basalaka na baroi ya baangleterre amina baallemagne na babelge mingi baallemand qui sont des frères masons. Bon, il faut pas banda ko néantir biloko wana. Banda ko na beta masolo ya molimo. Prière. Tokani, voilà. C'est quand vous allez boye beta botanya Ancien Testament, bokomona que chaque fois le temple de d'autres dieux était construit dans Jérusalem, Dieu d'Israël abandonnait Israël. Ou bien ko sila na roi wana na ndenge ya mabe. Tokani soit c'est le Dieu d'Israël qui est avec vous, qui est votre Dieu, ou le Iramite na nzamba peuple mususu nanda zo diriger bino. Mais boko ki ko sangisa te. Mais ceux qui vont tourner à vie nangai, je vous dirai ceci. Peuple congolais en soi-même, son identité c'est un peuple de Dieu. Tokani. Mais bakoko na bino bapesaka autorité ya mboka wana na maboko ya occultiste oyo na sens négative voilà bolingaka boyeba likambo yango ezalaka nini boyeba lelo le 30 juin na bino bocelebraka ezalaka nango formalité toyoka na bino me bozalaka na balien yango bomoni bouti koleka 20 ans ya misère. Aucune nation s'est levée pour nous plaider cause na bino. Bino moko bomonaka complicité à ba nation contre vous te. Plus pire, la complicité des occidentaux contre le Congo. Nde na bi peuple oyo lo bata papa na sobo ketri ya na bi peuple ndengeni peuple oyo boza ndengeni ni. Peuple mobimba bozo soit disant bosambelaka. Mais en fait bosambelaka te. Peuple mobimba zolo bo Jésus le roi du Congo. Mais peuple wana spiritually bazali sous lien ya allemand. Peuple oyo bozande ngenini. Ceux qui bebsi bino bo fungola misu na l'église na bino bokendaka bazali extension système wana. Oh mamuluba elle parle. Kasi yo mutomoni ke bosambela kamalamu. Yo mutomoni ke bozalaka na identité na bino. Sikoyo ki réfugié no na bamboka batumso zalaka pona nini. Kasi il fallait que botonga Congo angweza la bozala bien en paix. Ba pays mususu kuta africain bazata na richesse bino bozana ngote. Mais bokende kuna l'atmosphère change. Peuple wana bazana sens ya kimia. Bino botondi richesse, un grand peuple que vous êtes. Mais tala ndenge basala bino. Bino boyoka France et lobela défendre bino. Boyoka Belgique, si bino bomituna kate pourquoi vous souffrez 20 ans même la Belgique ne s'est pas levé pour na plaider cas y ancien colonie na ye. Parce que baza batu moko, they're not going to. Ndena zolo banabino peuple oyo. Bo bananan ko sambela malamu. Bo moni mukolo boko sambela bien. Je veux dire que et puis moi je pense que comme on appelle bossi bozo appelle moi ba prophétie sur le cambo pena loba, vous savez. Quand les cieux cherchent à nous illuminer, qu'il y a problème boyer, des fois comme on a personnellement dans mon expérience, des fois comme on a le même message les autres ce matin à 2 ou 3 autres personnes. Oui. Et ça la kana mtumo côté. Nga peut-être dans un avantage pour na salaka ba podcast nanga bozoyo kangai, n'est-ce pas? Mais comme on a ta ba mutumsi pas ko fanda ka ke loko nyele na mutu attends un peu. Qu'est-ce que juste makambo source tango ezalaka wapi? Makambo ezalaka bomba ndeko nanga. Na côté pe positive, ezola kisape suka ke bozali a solo peuple elaka. Omoni peuple ata bakangi epa ya satana ye moko. Ata bonyongwa mi o banyoko libino ndenge Israël anyoka maka na Egypt. Ata de génération le qui un jour Zambe wana kokanisaka alliance asalaka na Abraham. Il va se lever pour à libérer peuple wana. Tu vois quand même le peuple congolais.
na répété bozali ya nzambe soki nzambe alingaka bino te mboka nini ngaki ezala déjà balkanisé bino armement nini bozalaka nango mais vous vous êtes battu contre les nations balma wana kaka à travers bana na bango bajuif ya bandoki oyo na balrwandais wana babundisi bino bauti bitumba ya minduki na molimo. Oui, Congo s'est battu contre aussi les puissances des ténèbres. Mais ngai nazokoloba na bino ke c'est vrai na moi baosala bino mwa tubaje o basigné accord balabi pe kokota chilombo sous l'ordre ya batu wana. Ça je vous dis la vérité. Bomata bokita chilombo est sous l'ordre spirituel ya batu wana. Toka na bino et moi mamulu banazo bino ke botlongole likia que ce sont vos politiciens là mutuellement bakokango la Congo. Ça il faut oublier ça. Toka na bino likambu ya Congo na uti koloba briser la vibration négative liée avec identité babambaka bino wana par les Allemands. Bo briser tous les accords spirituels. Na o petit lomba uti kosala. Bongo tang ba pese ki bokonja keti papa zo atombola fandisier. Bino bokanise a renforcer ce accord. Bande konanga botele bokutala. Boye biso ki bo chauffer penza muto à travers prière ko boko mona bolali bolamu ki bo chilomba déposer pouvoir. Faut jamais qu'on limiter ce que Dieu est capable de faire, hein? Faut jamais, you know. Na mona lo boko na nzambe ngamoko dans ma vie personnelle. He is a mighty God. Na uti ebisa bino nini? Israël même abetaka ba siècle ki bo umbo un jour. Son Dieu s'est élevé. Amekana kape makasi na banzambe ya ba Pharaoh. Mais c'était le Dieu d'Israël qui avait gagné. Toka nabino, voilà. Bo se concentrer te na mighty empire ya Egypt. Bota la te ko toko banda wapi toko suka wana za attitude d'Israël bazalaka nango. Même dans le désert, bazalaki ko sous-estimer Moses na la promesse de Dieu sur eux. Combien de fois botanga Israël zoba ça serait mieux ce que toko fela kata na Egypte kuna tozalaki ata à l'aise. Ou les que toi kufela na desert. Toka na bino. Tango boyende na zoba ke tango bitumbeza la kasa avec tout un système. Vous parlez de la bête de la terre. Nous parlons des systèmes gouvernemental ya mokili oyo. Kaka ndenge bomona kapele le système ya empire égyptien. So then bosi boyebi ndenge pe botanga kana Bible na ke prière wana bitumbane zalaka ya makambo Aucun empire veut perdre Baumbu na ye. Non. Égypte peut se rendre compte, peuple bazo kende ba se libérer, si bagenda poursuivre bango. Voilà. Bino peut boko tele mana prière wana sincère. Boko mona bino moko. Je ne serais pas surpris si bo fandika bobo ikaga Rwanda balingi suba ko sala guerre. Nation boye wana boko ko banga biloko wana te wana za ba agitation. Toka na bino wana za panique. Quand le roi et son système, bamoni ke bakom ko perdre, peuple bangona bazoko kende vers leur libération. Bosala no ki bokanga bango bozongisa bango. Tokani, boko ko paniquer te. Il faut bosala na likia na nzambo abandi ko utiliser bandeko na bino pona ko fungola bino misu. Que c'est le Dieu là qui avait créé le peuple congolais, qui vous avait donné cette terre là. Il est magnificent, merveilleux, tout-puissant, la victoire lui appartient. C'est lui qui détient carte Yasuka. Toka nabino, na lobi ni susuboy. Tant boko telema sincèrement maintenant très réellement de prier pour la libération à Congo. Que le peuple nga kutu na bandango déjà exemple. Toka ni. Donc na uti koloba ke peuple oyo bozali ya nzambe. Ba alliance bakoko na biso basalaka na baroi ba Allemagne kuna na ba Belge. Le Dieu qui dit qu'il est Jehovah Sikanu, Dieu juste, connaît que ce n'était pas moi, ni ma génération, ni Bano Tobotaki. On demande que nzamba limbisa l'ignorance bakoko na biso na ba alliance bakotaka nango. Que le bon Dieu pardonne les iniquités de nos parents. Qu'il nous regarde avec faveur. C'est lui notre Dieu. Qu'il s'élève naka Congo.
comme il s'était levé pour Israël in Egypt. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Nzambe tout-puissant. Les nations se sont levées contre le peuple Congo. Nous l'avons vu. Éternel Dieu, c'est vrai que ce peuple demeure dans l'ignorance. Pardonne nos péchés, pardonne les iniquités de nos parents. Nzambe, to matato kita tozaya yo, tozana mususu te. Telema kangola peuple oyo, kangola Congo, spirituellement Nzambe. Na bebisi ba vibration négative attachée avec ce nom-là Congo. Na bebisi ba vibration na ba force ya ba alliance ba koko na biso ba salaka. Na descendance na bana ya Izizol na ba frère maison. Na bebisi autorité na ba lion na nyonso spirituel eza na puissance sur le peuple Congo. C'est un peuple bantou. Ce n'est pas un peuple lié avec les Allemands par le sang. Na BBC Alliance wana. Que la bonne énergie maintenant demeure na Katia Congo. Nzambe que ce peuple maintenant commence à vivre réellement. Na état ya ville de promesse que toi tu lui avais promis. Olobaka na biso que tu vas nous honorer. Olobaka que tu vas prendre nos enfants de l'Est et de l'Ouest au Kozong Sabango na Israël. Tu nous as promis que tu mettras l'eau là où il y a le désert. Tu nous as dit que bayaki banzele be moko me bakozonga banzele belé belé. Tomona ki o inondé Égypte et son empire na katia mai. Aucun Israélite s'est noyé. Ngai moko nzambo ebike nazane likia. Na yebi capacité na yo pour na mona lobokono dans ma vie maintes fois devant les montagnes. Tant maïre nange soukaki. Quand j'ai essayé na biawa waya. It was always at that moment, Nzambe, que toi tu t'es levé pour na kopé sangai témoignage na monoko. Comment est-ce que le peuple congolais témoignera de ta grandeur, Nzambe, quand ce peuple est toujours sous lien, sous condamnation? Bande konanga boko limbisa, tanto sambela bana pe babandi kokota, na succès pour na mokolo alelo comme j'ai dit na la kisibino, tokani, boko continue ko sambela boy, tokani ba oyo yo bozali sélectionné par Dieu. Na ministère ya délivrance, ba oyo yo nzamba poni bozali ba intercesseur, bo se mobiliser, bo lala na se, bo senga miséricordia na nzambe, bo senga sam a se manifester, bo kopesa ngai raison. Supernaturally, bo komona kaka les mêmes puissances là, o ba mi mona ba yanke na Congo. Kaka bango, ba koya ba bandi ko fuka ma bandi ko plaider na bino. Tokani, parce que il change les choses comme ça. Tokani, oui, oui. Vous ne serez pas surpris un jour pour l'Allemagne comme on doit faire les traités avec le Congo. Bangonde bakongo bonde la bino. Oui, oui. Jusque là, basale la kande étoile na bino. Basale la kande ba chance na bino. Batouana bomonaka. Bon via kabangote. Tokani, ils n'étaient rien avant leur contact avec l'Afrique. Bazaka kofanda dans des grottes, ces gens-là. Ça, c'est l'histoire. Ezali richesse o nabino, lupembo nabino, nde komisi mundele, grande puissance. Tokani, mais eloko na eloko ezalaka na ngonga na yango. Ata mutu ayibi bénédiction ya Juda, ami komisi moko roi Saul. Un jour, Nzamba kolongolango apesi yango pa King David. Parce que yende za descendance ya Juda, yende ayant droit, la bénédiction za na lignée na ye. Ata mundela tongi, ata salinde ngenini, comme ezali par ya bénédiction qui était déjà déclarée sur les enfants des Africains. Il est temps botelema, bosambela, bokomona. Ceux qui bosambeli bien, na miso na bino boko mona comment ces nations là bako kota na ba famine na ba calvaire bako banda koya ko s'agenouer bango moko bako lobake oui c'est vrai le Dieu du peuple congolais est un Dieu souverain.
Tokani. Ah. Ok, bandeko nange ezalaki ngai Mama Muluba. Soyez bénis. I love you all. Bye bye.